Nzinga ya mbulamatari ya ekolo Congo Démocratique likambami na ministre ya bobateli mboka likomi na Goma epai bavandi bazali na bobangi mpona bopusani ya bitumba ya M23 misala mizali kosalama na keba. Ministre wa yambo ya Ethiopia Abiy Ahmed asepeli ete ngambo ya mbulamatari ezubi yano na maye manso ezalaki kosenga na boyokani bosalamaki lobi loleki na Afrique du Sud na bakonzi ya batomboki ya etuka ya Tigre mpona kosilisa bitumba ya mibu mibale na nord ya Ethiopie. Boyokani boye bobongisi mingi bopemi ya bitumba bolongoli bibundeli ya mampinga ya batomboki mpe bopesi lisalisi na bato. Basoda bazali na bokonzi na Guinée basengi na misalami ya sembo kolandela mokonzi ya kala ya mboka Alpha Condé oyo bakweyisaki na coup d'état na 2021 lokola mpe koleka bakonzi ba ministère koleka nkama moko na ntuku mwambe bafundami mpona kanyaka. Papa wa Roma François azali na mobembo na Bahreïn mpona mikolo mine. Pape François na bakonzi ba Bahreïn baye bazali ba musulman bakosolola mingi boyokani ya biyamba.